non tu ebi Valéria bafana tu ebi Valéria musala biso sala Vraiment. tu ebi qui musala to sala et lo connaît to sala biso to bien mais sauf que il y a le lo bande ko baoya ba yibi penda elo ko ba sala te ado ye ninga tana yibi kina kota na fronte na ko mamoli va benga nga mingi e funa kota da sala ko ibena mamoli va mona ngai na pinga mama mama Denise mona ngai après ça fatia mona donc do sala ko presa fatia mona non eza musala do sala popa mona nga non on débine beaucoup d'avantages après mais boyina musala biso ko to non do net nga be ko to do na yeki pena musala na yeki sa o musala si donc musala nde yango tango ikene nde bando bengena ngama donc mutu na ngo na bita na mutu na bika kena incarner rôle et o etikalo e pene soki ko ngo simba nane na poto soki ko simba na yebi ko se mutu otala ngo be donc mutu na na tana mutu otala ngo te ngam pomo ngeza ke na incarner loko na pese ozanga parce que Dicaprio po yoka ngo batubile baloba ke Dicaprio sila Dicaprio succès kenda Dicaprio relation tourner te Dicaprio otoye baka pena Dicaprio na ba komi nzambe donc dio wana na 2 minutes Dicaprio dio wana pololo dio wana na bouy on a bon vraiment donc ils ont peut-être oyo les lotis ko so bo batiango batu ba oseka batu ba otala ba bossa na déjà peut-être ezui vraiment moi ba nebelé par rapport à ça ko bani oui par rapport à ça so Raf Ngindu félicitations pour la promotion ça la rapport à artiste que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Congo Promo deux fois avec les boss Raf Ngindu. Une of me les jeunes leaders. Artiste na yo yeyo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Salut fidèles internautes, vous qui êtes abonnés sur notre chaîne Congo Promo Télévision. Merci pour la confiance. Surtout fidélité bozara nango pana biso kande na sengara 123 000 euros moké. Beaucoup n'y toujours qu'on s'abonner sur notre chaîne Congo Promo Télévision. Beaucoup zala jamais déçu. Merci aussi à les boss Raf Ngindu pour la confiance ainsi qu'ingénieur junior pour l'assistance à caméra mon vieux Joseph Mbachi motena yangwana Arnaud de Massia motena yangwana sans oublier babi prêtre azala moko l'argent l'appelle papa mais founé qui a belle va prêtre ainsi que ya Willy Mouchine de véritable code mondial sans plus tarder je pense que c'est ingénieur nanga vous êtes d'accord à confondre déjà voilà invité surprise Dicaprio nabi que zala trop mais et je moi tato za lisusu bato ba sepeli comme on lisusu motena Dicaprio. Oui, mbote na profiter pe na ba bonne sur ya promo. Vraiment Congo Promo Télévision. Congo Promo Télévision, ba auto mono na gité, ba meilleure ve ba bonne année. Vraiment. Année ya kitoko to kotango, to zango déjà. Donc vraiment ba succès élévation magamoto ya bien kitoko. Vraiment. Vraiment à bonne santé qui m'y ça. Merci pareillement vraiment. Je pense que personne de kotaka non kitoko bien habillé. Merci. Vraiment. Ouais. Vraiment. On est d'accord pour nous couper ça moi l'émission Dicaprio. Je pense que bonne merci Fa Bonibana. Tout ça très bien. Très bien. Très bien peine. Ah, bah ça s'attendait que les beaucoup d'attente sur Dicaprio. Les boules de cils mais tout le monde est santé mère vraiment à l'aise. Le goût non était pour nachaga ona mai bo na bundi siko na retira ona siko tena zira muke vraiment kalate mona libundi goya bundi pene wazara ça va je pense qu'actualité za pena mambo ya mariage pour après yango to sola te to sola trop mais nga zonga muke par rapport à l'excessivement to sola trop mais to sola pena ngote Dicaprio lelo ozana groupe je pense que groupe déjà ça fait combien des années déjà groupe na théâtre groupe déjà ça fait 14 ans 14 ans groupe 14 ans groupe yango eh liboso ba groupe belé ouais liboso belé parce que bon bato balinga mingi visibilité bando balinga mingi visibilité mais ce que biso
banzonzingeri banshien nzingeri to mesana mi na mbongo différence zango to mesana mi na mbongo so linga copie na sali cop na zumo loko na ngana chena na poche moi les fans de taba ba obeli la été mais moi on a déjà ninga za wana do kaza arrivera déjà bien aya tourner na ya na moi loko za na moi relation na ye donc vraiment tellement esprit ya nzonzi et na kotsa pe bana ka esprit ya nzonzi on doit vivre mais sauf que sikoyo donc il toza na Sinac télévision au toujours le cas déjà le mardi toujours le cas mardi 21h30 et puis mercredi mercredi na 16h et puis jeudi na 13h au toujours le canon donc comment groupe Penza donc tout qui 14 ans de carrière ndenge le Dicaprio tant 14 ans pardon ya groupe carrière siko ça fait combien des années déjà 14 ans déjà ya groupe. Ouais, carrière nazo bientôt na ça toujours que 30 ans ya carrière. Ah. Jeune junior 30 ans déjà ya carrière. Bientôt pendant na poussa na 30 ans donc c'est na opena ya otanga. Vraiment. C'est na opena ya otanga bientôt nazo que 30 ans ya carrière musala donc ndena lobie ba bandeko bayaki bato bagi déjà komesa na koleka na télévision ya Kishasa bagi bango biso na Congo mais na Kishasa bato bakomi ko na Congo bato bakomi ko kulinga trop visibilité bayo yeba biso to bato ba comprendre que nzonzing fox nzonzing bato basangana ba sala eloko mo ya makasi to bato ba ko découvrir na retard on biso si to sala ko déjà d'ailleurs sala que bactéries ko ya kin déjà ba ben na kidi ba comprendre que nzonzing de makam allez tout ba ko sopa na nzonzing donc biso déjà to zalaki puis to za donc c'est ça donc carrière penda eza mulai ya munene na monde ya art vraiment na koli nango yango isalinga les lelo donc ngape na bi art tant lobi okoli nango Dicaprio est-ce que 30 ans de carrière na 30 ans na nyonso yo ono sa théâtre est-ce que vous avez pensé la classité c'est la classe pour les lopé aussi si classe tout ça olinga ka ki moment vino mo bimba ya jeunesse mo bimba kana théâtre. Bon, différence ezaka na Congo, ndé bato ba comprendre eloko te. Mais sauf que soki ba niveau ko la na Europe, ndeti lobi na ikanda moment na jibana na mo laksa ba ngo yemba. Pourquoi? Parce que tu vends to côté net, au moins mo ya 5 ans, azemba bien. Vraiment. Donc tant azemba bien, ba ko no côté mbala moko na école ya chant. Donc ki ko na école ya chant ba ko encadrer. D'abord cadrer na classe et puis va encadrer pe na chant. Vraiment. Parce que va comprendre que don na yende yango wana. C'est ça. Mais différence d'habitude Congo ça que ceux qui va para va comprendre qu'on a don na yo, surtout théâtre ya kalo biso pena to bandaki wana maboki wana. Maboki bano benga. Le côté ya Pasi wana nanu. Yo kono sala maboki classe vina yo mtalo bano vina eza classe. Vraiment. Mais lelo yo mokili ko pesa bakti ces raisons. Lelo ba musicien va comment respecter ba comédie va comment respecter si par rapport ba yo découvrir que musala bana sala nzoka nde isa de valeur lelo comment na ba licencier bango tout ba na théâtre parce que nous sommes sala wa place ça ba yimba mo na théâtre azipevi non mo ke ba poto vraiment c'est ça ezaki kaka nzela oyo nzambe alingaki donc ezaki na plan nzambe ezaki don oyo ene na botamaki nango donc yango wana na pesaki makanisa nyonso na c'était facile ba para ba comprendre vision na nyo solo biwana que un jour ego comme appelle le Mokili Mawa ba Dicaprio ayaki facilité na début mais lelo ka ba para wana lelo ba koma ya bango mona na biso leki na biso pona nindo ba koma na bo ko obligé yo do yo ya biso comme ya biso mais tant mususu na nzela wana ba pesa ki chance te mais lelo koma tolo wana leki na ngato wana moi na biso vraiment alors vraiment lelo to za fierté ya ba famille fierté ya Congo fierté ya monde mo vraiment fierté ya Congo ya monde maman na pesi merci aussi ma maman chérie Yvette Motenge depuis Liège mon oncle Joli Kintala depuis États-Unis d'Amérique pour le bango parce que sur le bien comme mabe bande ko ba otala ba lo ba no ke bino kansaka nini bino nde tete de bino zaka nini biso nde nini donc vraiment tete le komi go ki to makasi pour la tapien pour zombongo to vana ko sona apo firinze linkoyi et pas fait de bonheur to vana quelque part place moko na hôtel moko to vana place yaki za loger to vana na ba sermo ba tati kala ça bino tete ndo ba bogarte vous avez pas bogarte mais tete tout la
ba lèvre ba mi balé tala babo vraiment oh mais donc bay na ko ni na fali beto seki kada so ngabi c'est vrai ça do bino tete le za ka pona ba belle na babo le tete wa le tete vraiment oh non bo moli bino pena bo sala ki musala meskuti tete turu ko nana bezo to tete mena na bezo kana tala nani kingani donc il va changer mode il y a théâtre mode musala changer mais sauf que batunde ba personnage a batu échanger mais musala changer té différence za musala na place mata musala bando okuya mais sauf que quoi le to na monde na mokile ndenge zo kendele c'est le temps nango le monde évolué to comme na système ba net to comme na système internet comme système côté lelo lui batali donc tout est bien mais sauf que na biso moko bakte na biso moko na musala za mabepo so tali biso tana biso to sala musala na éviter to beta taba ataba ba 7 ans 6 ans pour mon acteur amener na kufi ça y passe ouais pour mon acteur ba to ba kufi ça y vraiment moi passe mais après un temps tant que na vague de ce que y ba tenir so baye do so mon amener tant c'est que mutema bébé comme makasi lelo par rapport ya kalelo ba théâtre ba to mo zongo ba ta kisi ba to tia ba poison ba théâtre ba comment ba PD ba réalité on a une je pense que comme le rappeur Dicaprio est-ce que c'est un côté muté comme na ba réalité na ba to mo kufa ba réalité comme belé c'est ça un côté ba donc ba bandeko ne so ba que mode est évoluer surtout évoluer to changer musala musala on to changer c'est bon est-ce que musala on même les bisonner c'est ça tant monsieur même le bon même to monsieur même les kufa si d'autant plus même le succès même to so et même les passe to différence est-ce que yangwana même biso batango to vendre ce que total mais musala ngotango to zala ki ça musala zaki bo mais tant to comme ce que oui to na vitesse mais vitesse ngo même vague moko mabe et le leso tali na parler de la justice na biso internet donc afinga ki hasala ki yekuta koma pede yekuta sala ye azonga ki ya mutakisi yekuto na likamo intimité ya ndako na yo tout ce qui est internet tout ozomona que a changer na ye mode de vie mais ce que mode de vie ye na ho imunisi bolumbu ya bato nyonso et bebisi ba valeur bato nyonso ezoboma ba valeur donc vraiment et le ça se passe ou changer mode de vie baby si musala c'est plus que ça est-ce qu'il y a la confiance je pense que bino boyamba pe ba pululu parce que Dicaprio c'est un artiste o yambi ba te belépé o bazo ça succès lelo parce que yo zape grand parce que aux anciens peno yebi maman ne bandagi lelo peut-être kala lelo kala pesa ki ko la tata musala ba pululu o li ape pas pululu est-ce que lelo pene blogo ne za rasus parce que théâtre tout motala bino ba te belé ba mo banga pour ningo lobi TV comment internet comment parler de la justice parce que buzo bana bino tout et comment on internet bon moi pour même na ba diaspora bato ba soutenir bino on a comédien ba mo finga na bango ba dalibanda bino na bino ba problème na ba chroniqueur na éviter donc c'est vraiment na douleur na Pasi na douleur na Pasi le long on a je crois tant matanga je crois ça qui ya pululu je crois ya pululu vraiment tant matanga ne zalaki kusite kutena na makamobe bandeko bakepa mamule papa comme ya kofingana ya kusala ya kuzonga moi na le kana be mission na lobby na to sala be mission sur ya lobake parce que aux angozali fanatique azoy ba place na fanatique acteur comédie pas azoy ba place na acteur comédie vraiment aibi ba limite na été ya mo na zo sabanda ko belé so sala penda tete ndé biso ndé Dicaprio nandenga sa ila tete ka théâtre sa ilango nandenga nzamba pisa inspiration nandenga nzamba pisa nini nandimite bato bo ya pembene no boza bato mabe si mais so sala lango théâtre mais o sala ngona makamususu papa o matukita ozoka bata ba problème eki mutaba poma benga ka bata poma nanzela naye vraiment mutama lampa benga ka bata mala nanzela naye c'est ça ce qui est le mal to vraiment musala ban donné to comme si musala lelo donc azosi les sabiso valeur moni bande ko baye biso le biso Dicaprio mayamba pena batunisho normal et lamba ko la tataki na tournage biso ko na tournage boy muturo la richesse double sexe la richesse wala ki la richesse to balambi damas boy pam do ko ya achiro boko do ye ali aka hotelema do tellement des assisi des sane na ina sene otambula kasane avi do so ya jumu sunia azio do to mesana ki et puis biso to ki mingi mutana la bela biso ya Gabriel olem
ndanola mlapso ningai gabi wena tuna cha major no bokuta gabi alambi to Sephora alambi do boli ensemble to ki anga kuna olia ngana ye ngana olia nanga na ba pofe de gitamba ba pa nga joni ntsakala do ki pena to olia ni penser mabe do na pena na penser te kutu na rozo poison na chela yi do na ma quantité do succès na ye pour nga plaisir do succès na nga tourner na ye pour donc ito baksa so goût do nous toi qui na posa ya na ro biso toi qui na posa tindega musala ekiliboso c'est ça et l'autre qui na ngo do toi qui na besoin pena ki musala to sala et puis ça biso ba valer lelo mutuna so ya comme explique ndena ye video Dicaprio ye fona fina ye ngana comme en place na ye ngai fona likolo na pa mais ça te nam so Dicaprio aboya ko kene likolo pa yebi dans likolo mais yo yebi dans likolo te po ye nzela ngo yebite yo wele lo koma likolo tant comme likolo ko no jipenyo so na yo mais yo motango jongo ko mona sko ko melo ngam do vana bomona be pa ba juka video non nia ba niatio o vana mais on a succès na bomona o kiti esidi na valer si donc lelo bat boya musala te pa musala lelo mutoya po asomba pale apeka azala danze akende poto ana ba mumia poto ala donc so tangu yo luka minene o bando benda minene mais yeba gena monde ya bata minene yene mo gamonango vraiment mona ba biso ba Dicaprio na ba pasa biso da banzana biso na mona na biso be bata banzala to na ndenge na biso makamuna biso za muke yo discuter biso to suka ka besiri mais ko muto za danze ana bakara la banini makamuna pesa menene do yiba ki so beti uzala munene koleka o mona ke pa mbamo ba chopeka ba installer vraiment no vraiment bande ko baso ya donc conseil na pesa bino za ke sala ka musalo sala vraiment kuluka wela no te kulika no batute c'est pela oyo zango vraiment natana yo na moment na yo succès na yo zalaka humble donc ils allaient bien vraiment et ils allaient bien vraiment Dicaprio lelo yo binomo vraiment va producteur to loba parce que nzonzingi na habité ceux qui va producteur est-ce que producteur bazala ka na nzonzingi on dit ba major bisadidi to ba ba Gilles Bafo moi ba te belo ba no soutenir théâtre est-ce que le ba producteur bazala ka lelo za ba patron ba chaîne YouTube sur internet donc baza et ça n'a aucun ndey monde nzalaki mais sauf que différence c'est ali il va cacher il est comme caché donc net caché on a pas Dicaprio on tam so mo ça dans le film do ba pesinga Dicaprio mo ba no fitanga ya caché anga mo ça ça au film mais on se ko ba pesinga na sala film ngapa na beti calcul no sa nini c'est na boy yango ba petio na parler prince mayemba bagues mayemba presi mayemba poésie mayemba ba holiane donc faut massifa la rose mayemba azo tamulo ko li ya kak tano benga pe ya shali video ya elo ngai hanen logote ya ona na ngaka yango ye patalika ebike ye petango bengo kaka donc to komo sala ka bongo kaka na bengi ka pona bongo kaka do to sula ka pona bongo kaka parce que pour musale etikala musale zala donc on n'a pas so mo to kanga pe mabogo izati donc mon ngai na ebsaka bat nyoso ba finga na ka bazunga kana zunga sabona début donc na 2011 tango bandeko basali mambo sisa bidimbu ya président Sota Kabila bande ko kombata bakangi balobi makambo yo lekate mais na moni banda Kabila sa longwa kala to asko na président Fati ti lelo non ba kombata na bato non bazongi non te bazongi samsara ngena si nango ba okantango te mais na bande ko ba yesika ba comprendre non te que non musala to ngena ya valeur fa to zong sa to sala mama ore ba ozongi la ba continuer kaka to yepe na ba net yango mais bozo bunna na kaka bino moko vraiment na éviter des digabe na saka tête so na moni bobe bisa tête na kaka pusa na zo mundu kina do mamino tusi do na tigala ngamo mta tête na sala musana do pona yebi théâtre même tout ça sa tête aye pona théâtre te ane lo mo sala ka ane lo mo babi kina simana ngunda ya na théâtre pe visibilité vraiment c'est ça différence des gens parce que biso ba tout ça tête na mo na bino bo finga na fano $10 na inga ngwe sombela mo na ngalipa tango finga lo pona ngamo tema pas do ngabi ngamo tamaboke vraiment cinéma ba finga biso ba tamaboke singa na mutamaboke na ibiki na maboke na nga do nazaki na vandi boy mama Chantal akutire muto atongela ilamba ma Elizabeth watonga na Europe mama atongela mbali puta nintu ma Chantal akutire natali mo mamu vinga mer tu bana americana na tanga bakaseti mer $10 a me na seroana iwa 2000 tura batiniro je $10 2000 ya kom $200 vraiment ena valera $200 lelo
c'est quoi bah tu nous le sur on 10 et puis au côté argence na famille na bino no côté argence te tamzo tata la maman banda ba côté no pas côté argence te on ande ko na poto te mais mutu moko étranger moko ba tindelo $10 qu'est-ce que pour me faire na côté argence na ko $20 €20 na jusqu'au euro na première fois mon euro mais na carte mo na no change ngote so na côté na mutu kana la ksaiga le no ni na change ko na miso ba to mo na L5 do nous tu bi Valéria bafana tu bi Valéria musala biso sala vraiment tu bi qui musala to sala et lo konen to sala biso to bien mais sauf que ya ba lelo bande ko baoya ba yibi penda elo ko ba sala te ado ye ninga sana yibi kina kota na fronte na po mamoli va benga nga mingi de funa kota da sala bo ibena mamoli va mona ngai na pinga mama Denise mona ngai a president Fatia mona dom do sala po president Fatia mona non eza musala do sala po ba mona nga non on debino beaucoup d'avantages après mais boyina musala biso ko to non do net nga be ko to do na yeki pesa musala na bigi sa o musala si do musala nde yango tango ekene nde bando bengira ngama vraiment do na mutu na ko na bita na mutu na bika kena incarner rôle et o etikalo ekene soki ko no simba nane na poto soki ko simba na yebi ko tem to tala ngope do na mutu na na tana mutu to tala ngote nga pomna ngeza ke na incarner loko na peso izanga ekene so parce que Dicaprio po yo kango batubile baloba ke Dicaprio sila Dicaprio succès kenda Dicaprio raso tourner Dicaprio otoye baga pena Dicaprio na ba komi nzambe donc dio wana na 2 minutes Dicaprio dio wana pululu dio wana na buibui on a bon vraiment donc ça va être oyo les lotis siko so bo batiango batu ba oseka batu ba otala ba bossa na des théâtre ezui vraiment moi ba nebelé par rapport à ça okolo banini oui par rapport à ça zango faut y être traité ça faut y ba et biso ba m'intéresser vraiment parce que tu changer mode maintenant ça comme ko linga bi msape groupe nae tant comme msape comme temps agi producteur alingi pa ko parce que loko na imona na production tant ali ko tilo na agi bactérie na ya sika akoti bang vraiment donc na place ndeza ki nzonzingi ba bengsa bo mona tam subino bo za la 10 to 15 mona bo comme tam subo 5 a chepe na ba na 5 na vraiment donc nga ocha 5 na wana pe ba ena ba pe na monde ya Israël na bon ba pe na monde na bon ya osala vraiment ba bon ba pe si monde na bango wana tant monde na bango ko e comme pe na lengi nango ba tu ba lingi yango donc comme mi fukuta sana monde na ba aussi ba ibani vraiment de comme mutu na muta comme na oyaye moyeza la siko o to zala ko sala kala ezate ekitisi mako continue do yo quand on dirait pour la reuse ko ko tayo pour yo bénéfice za yo bi bactérie nozo yanga na la bonga la rekotana mo bosa ne ke na musala na konti ya musala kongo kitisi konti c'est ça vraiment différence za wana ya mona tango ba bando ko nga basila tango aye asali chaîne nae azimba na moko caché la tesco caché bato yo ba pona lo do tanga kotelo mama na chaîne malama ba basen ba koti vraiment pona nini parce que mutatali ayebi ke pona pese loko kilo to komina na temps so moni o comprendre que même ba film bele ba mozo sa batakala e faut savoir ma sasi faut savoir mama pembe de pourquoi parce que bato potana ba comprendre que do ba jeune nda ba ele biso pona mo kutu mikolo mo ba film ba sa ba film mi pendete vraiment ko komena mo po ba bimisa do ba to bi no bimisa mo na ngai tout ça donc dans ça film c'est le mutu donc mi pende neza menene ça le film mo mo pende non vraiment au côté ba tout ce mo pende donc mutu mo tara Dicaprio a joué normal les sabato c'est ça te buzo ba côté mingi tamba mo na mo pende do ESP ne comme mo pende tellement ya moi moi munene moi c'est matériel béton il y a une phase principale et comme film Dicaprio mo iba ngoba film nani si la bisalo a singilipa nani belle vie a salibu donc film comme mutu et comment le belaga mutu ilungu sikoyo film de comme mutu tant film comme mutu ba ko changer sikoyo forme ilo vraiment donc jusqu'au quand on o sa ilo malamu maintenant on évite que o baby sandenzi vraiment ti caractère soit ka rôle ne so pc rôle yenda jouer na rôle vraiment donc c'est ça d'être ba biso to za personnage to ji personne moto to latia go menga na Dicaprio na platine mayemba ya famille donc na juka Dicaprio no sani na latia on a joué tant na sirisi na bimi na moto na tigango yo moni bato msusu vio basala na théâtre na kati ya rôle ba bimi so même ti libanda vraiment de comme les modes de vie comme ce que fona za la bongo pour bato ba kizanga do tango bon alla tisco viana comme ya mona ti même na ba po me de lo mona ko swana ko disi po za ke mutayebaki ndena yebe de fo
na pesa caché na ngai ne tolobaka te yo faut pesa caché na yo so ta na caché na va na caché na comme na ngona bo moto vi mo bima donc ndeti Dicaprio on ça na caché te vraiment donc rôle de tout pesa nga aujourd'hui vraiment donc na za pena acteur pour la tsaka personnage étiquette mais moto susu o la tete yekaka vraiment tu comprends yekaka nga za wana so ta comme si l'histoire de baby film c'est baby vraiment mais to ça la film était moi to benga ye exact pas limité scénario on ça na besoin na cha jouer mais il se passe oui moi na cha exact. Vraiment félicitations à Dicaprio parce que c'est un bino na loba bozala ba star bino nyoso parce que ko bimisa mutu pemena ba artiste quoi ba vie de loin ko bisa mitu pemena ba dadi Kambala ko bisa mitu parce que na loba génération na bino to zaina ba star ba José de Londres donc on a mona kana habité on est à salon ngai na mona ndeti théâtre na bino nde ezaka théâtre pena parce que de Londres théâtre on jouer on peut ça ba sentiment Dicaprio a joué et peut ça makamé tandis que lelo ba futilité et comme ebele ndenge Dicaprio mo o tukolo bango je pense que ba mo sinele biso to na suka metoko le kamwana te parce que eningi ça pe mokili star soka bali ba te bile ba lobela ka tout ça vraiment nabi ke libala mama sifa ba te bile ba lobaki est-ce que Dicaprio na carrière ne se moi sa potote parce que te bino bo rêver ka ba sa poto rêver aux no mo sa poto mo kende c'est ça le to le bawa vraiment penser à moto tanga ye na monde art yana bono mutu mutayana oya ezana na mutu ba ya o vise kande na ngapo funa kanga petit bona allemand so na zi petit allemand e pesa ngacho na comme na allemand na kanga petit mo na Belgique do yede musala te ayeli mamona te vraiment do ya yeli petit mo kaza na Belgique oh biso ngana yi musala do nana posa do po vina ngeza na mana funa baraka mo chapoto yango te donc là wana sa mamba do libala o eza mambo privé sa vie privée sa vie ya nenete ya monde artistique là ils a vie privée nanga donc choix nanga je dépend de nanga et dépend de na batuté dépend de na tout na batuté dépend de na sala po batuté de là je dépend de là vie nanga privée sa vie nanga pona libela donc na ye musala lokola acteur lokola congolais lokola mutazo porter bendele ya Congo na sala musala mais au tsala ndeo riza ya batuté vraiment donc vraiment il fallait pas carter donc vraiment na sali choix ya onzamba lingaki na ta nzambe na moma ya nzambe na sali volonté nzambe na bali mo sinanga na Kishasa. Donc c'est bien, toujours c'est bien, tout ça très très bien. Les autres toujours mon appel à comédie belé avant bala c'est ba soutien tout ça est-ce que vous avez pas soutien et pas tout les alratons monsieur étant artiste na pour ça bala boy je pense que vous avez pas soutien bande ba comédien et puis ba tout balanda rabino je pense. Oui, ba comédien, j'ai soutien. Donc normalement nous ça tout ça exemple ça la batu. Le sope no biki o bali na batu te okosi. Donc ngapena na bali batu balinga Dicaprio. Batu basepelaki, mutu asomba costume, asombi ketch, asombi jean, asombi nini, asombi ni o pas atindi monga kazi ya secret wa atindi monga ya kolia. Donc bato ba famille nanga tout ça parce que libala ezali kamba famille donc ba famille nanga ba bala ba to sangisi to bali parce que on est libala tant ba libala ezali laksa ki ba famille ndé comme ba famille donc c'est ça le to balaki donc vraiment libala les gars ils très très bien ba soutien donc vraiment maman Chantal la couturier azalaki na libala asalaki wa kwa kusala maman nanga bibiche donc je crois samedi le 27 samedi le 20 ou le 27 yep coutumier na ye zo salama donc maman penda asari le kola maman Josenda ya sai le kola maman Lisi ya sai le kola maman donc ba maman nanga nyoso Nathalie Mayuku bandeko nanga tu ba famille nanga tu donc surtout ba famille ba comédien vraiment donc on peut ba sangsaki na oya bango batindi pe contribution ndeka to sala na bandeko nyoso et va contribuer qui le monde qui libale les gars très très bien vraiment libale les gars était très très bien maman Sifa au balier kakato bozupe moi temps na maman Sifa to izaka maman ti na bala on a comme pour bala non to zoagita vraiment to zoagita to kutane to proposer libala to ketoke comme na tamoko ntaba voyage pas voyager na ye ngape na voyager nanga to ne to kutana ko to na voyage. Bon, ça va tout le temps to finaliser ma cambia avant azongi a changer qui place mususu ngata on na kutiete tout vendre après temps après to kutana susu loko za nzela nzambe et to vendre to bongisi makambo to planifier tout ko planifier et to réaliser volonté nzambe. Quelles sont vraiment les difficultés oyo
écouter pendant un moment parce que libala ils ont domaine va te belé vous allez combattre tout ça problème quelles sont vraiment les difficultés au écouter pour les réaliser takista réaliser au tapé maman si fait nanda oui bah difficulté ça et belé vraiment donc on est ça va toquer na banda ko yoka ke o libala isa kana ba complication na isa ba to libala la so bo mona complication na ngele ki bino yanga pendele ki ya bino vraiment yanga pendele ki ya bino donc vraiment libala isa il faut se lango temps mais il faut ça loko moko o lingi si o komi pe prêt c'est ça le problème vraiment o lingi yango o komi pe prêt nango comme ça au bali c'est bien mais ko bala te po muta bali po muta linga bala yipa bali ngape funa bala c'est pour ça que on a pour un bongo bon la télé balé kufa mais c'est ça parce que comme na tanango et puis au lingiango au bali donc vraiment massif attend a proposé que le bananga t'en a proposé que na balo bien papa na ta balate to bali na ombri mutu na yo beta mutu le bananga ne le quoi vraiment ouais mais la deuxième fois t'en a proposé bien papa siko na gomi prête vraiment c'est ça donc il faut au coma so mon na comme prête moi qui na koki na ndimi na vana le po libala ba vanda différentiel libala za ba vanda donc ndimi na kindi ko vanda place mo po na libela vraiment donc faut mon na que non na na sepe disco na que na vanda nanga na zo nanga repo c'est ça parce que libala ya place à repos vraiment vous êtes belé dans mon amour artistique ba comédien est-ce qu'il y a des comédiens on peut peut-être inviter qui ba quitter tom sus c'était prévu de bango au tsaki bango te créer là qui ba problème non bon problème penza parce que to et considéré parce que ba rimer peut au kaki il paraît non il paraît que tout est parce que mariage on se considérer yo kutana mukula confinement normalement zaki les 18 ans zaki confirmé le premier jour confirmé bandaki donc yangwana bat 21 bat babi maté et puis il y a ko sala ke okutana na maman nanga joli kalunga il peut ça jour à kotimi na ye vraiment normalement le ko bat mi star mi bale babal il faut bokabola ça ko kende oyo ako kende pe mais sauf que ba se présenter qui donc vraiment nzambe alo la zone c'est la bongo mais absence babi absence ça va comédie belezala qui na libala na yo te so comédie da ye moko comédie et ça qui faut tendre vos rappels là non so comédie moko ya se présenter déjà bon so bango ne soit tinda ya représenter ay une enveloppe ya kilo yo tara on a besoin enveloppe on a besoin vraiment on a besoin que présence moko soit monani abi ana ina compte ya ba comédie c'est tout donc c'est ça famille babi priorité za mingi libala mama kalunga yo on a des batu bajigé wana batu bajigé on a cause na basa batenga na lobingelo na sepela kita na moni ma vie kwa ma de esalinga bien vraiment donc na moni mimi kabongo esalinga bien vraiment donc namoni ba namoni ba bandako nangai ya Caleb namoni apofirende linkoi donc namoni ba maswako donc vraiment namoni ba comédie ba ki tellement ebele ba yaki palmisha yaki namoni ba palmisha yaki namoni ibakata vimbo donc vraiment naki na plaisir parce que famille ngwane pi ba ni qui non je na salité mais pasteur ba bien mais awa pinda suko vraiment comme ça comédie donc vraiment plaisir de santé donc ba tout bazala qui ba les kaki trop uzaki bona bien vraiment les balles et les gars nango bien je pense que to comme na suka Dicaprio merci famille maman bana maman bio non rachou donc vraiment rachou et le maman si fait comme machine oh ya venga Dieu c'était chou merengue vraiment merengue il na chou merengue pena suka vraiment merci fa déjà combien des enfants bobo déjà kalami tenga kuna lobi na butu na senga bia to ko makata na 50 vraiment pour tout ça quartier na biso to juga mo quartier mo to dollar na so ke Mathieu Dicaprio to buti 50 parce que bon temps ba buta le susu so mo ka buta ta 10 50 fois 10 na mo fois 10 to bona combien donc vraiment tout ça la pe quartier na biso to sali famille na tout ça la mam na biso mo vraiment surtout tout ça la théâtre biso mo kana to mitala na biso na biso to mi soutenir biso na biso vraiment naza papa ya bana ebele na bana na ba grand frère ba petit frère nous so ba bana nga azakana ba être parent tu trouves ça comment être parent ko sana mo sinanda ku et le moment no ba dono salango vraiment et to ka tu ba ta maboke surtout non na bosani na fama massifa ba ebiki Dicaprio mutu ya maboke mutu ya théâtre ba ta théâtre bokenda sango ba aventurier bozana ba se belé kotika mama sifa
mère ici Zalia comprendre ma banga pour mériter yango. Donc massifa la rose. Bon, ya on a loba. Moi libala c'est comme na tanango. Aux ana difficulté vraiment té. Vraiment, c'est ça. Ce qui libala comme na tanango. Libala za kana complication, mais ce libala comme na tanango. Au sentir que même difficulté mais au les quand on a facilité. Vraiment. Ce libala na tanango. Donc ce que nande na tanango te ndé pe no mona ko mesimbité zongi. Donc toi na témoignage mo inde ko mo pe na baye pa ba pesi de bala pa ba bazon simbon. Libala salamité. Vraiment. Mais Dieu nous a fait grâce, et puis que na bola moi yanzambe loko alingaki, et puis que sa volonté na ye, ndé akokisi famille na ye ba yamba inga malamu, tozana bango kimia na ndenge ya nzambe na ndenge ya bolam, et puis Dicaprio azala parenté ya lelo. Vraiment. Parce que officialiser ndé yango etalisi na bato ke Dicaprio ya bali. OK. Dicaprio azala déjà parent, on a kana bango déjà na ndako, to vanda kanda kumona bana na ngana to. On a yeka ndé ko sa volonté nzambe. Pour pe na musalo nzamba vengi biso c'est plus que ça. Vraiment Dicaprio azala déjà dans azala déjà responsable kala parent déjà. Vraiment. Vraiment. Merci vraiment, félicitations. Dicaprio être responsable, vraiment c'est pas donné à tout le monde, surtout aux à la star, au Kumbo, Toyebi, bon memaka. Vraiment, je pense que tout comme l'abso, Nasuka Dicaprio, merci pour l'opportunité. Au cas où c'est plutôt solo. Là, n'habite message à ce que cause à la Nini, peut-être des questions moi on a tout dans la tunité. Au coso là, na ba fan ya théâtre, ba tout balinga Dicaprio. Oui, message à ce que zali, on a ba fan on est so ba mourir à théâtre, surtout mingi ba congolais, ba combattant, ba diaspora. Et le moto bo sanaka ezake et le moto bo sanaka ezake biso nyoso toza ba congolais. Nde to ba congolais biso nyoso omona jamais Nigeria abando finga Nigeria. Nigérien jamais. Dona mabina malamu ne bazipa ngokaka. Et bobo sana témoin internet internet sokoti biloko lelo otaranga ta après 50 ans. Donc makambo to sa to coach en internet après 50 ans et vendre tika libela ba acte to poser lelo et compliqué biso lobité pour au ma personnalité mon boy tango to poser ba acte faut yeba ke apona lelo te eza pona lobi wana vraiment tamonga na ratang na loba mamna loba makambo pona pesi date après date boy pour mon maman loba yo sana après date boy pourquoi parce que maman surtout ça les gens yango nem te funda biso na fitir donc vraiment na ça communauté congolaise on est sobozal to limbisa na soki mabezali muta parfazate muta za parfazate o tikala même na famille na nabi ko même ba famille na bango bazokisa bango mais oko tika ko zo muta za parfaite so kutane na muto moko sur 100% ata na moi 70% ya bien quand mana comme ne bo sala mo ne ki ako kate ko tika ngo sali o ya koka c'est plus que ça ko finga na te ko ina na te surtout l'internet ko le kateka po finga moto po finga nani vraiment bolimbi sabiso ba comédien ngai lokola leki na bino mwana na bino na sengi bolimbi sina ba comédien nyonso vraiment o bino ba kombata bino ba diaspora ba mama ba papa o bo sepela gite par rapport ya ba dire ya bande ko na biso na balinga te ngalo kwa na congolais lo kwa na comédien na leki na sengi bino pardon bolimbi sabiso na bolingwa nzam donc olongwa congolais te vraiment o yana Congo o tika kotala tete te otala nkaka non vraiment bolimbi sabiso parce que toza mayele ko le ka place obino bokanza te parce que zaka moto kanisela yo alingo ko ma place yo kanza or non ko ma place okanza te so nzamba permettre normalement donc vraiment aimez-nous ndeto lo ba mikolo terme batune so aimez-nous vivants donc ndeto na bomo beto lingana yango les a foxia makamonios vraiment donc on appelle merci na ba batune so balinga Dicaprio na lo ba ka mama Chantal Couturier so on a besoin batungila elamba ozakano na Europe wana donc moi Chantal na France donc moi Chantal Couturier yina lo ba ka tungila mama Maria elamba tamba kutana Elisabeth po ayibi ko tunga Elena Mandila, donc ONG Jésus-Christ est vivant. Donc ONG Elena Mandila, il y a José de Londres, statut de la liberté nationale, ngana besa kombo Père Noël. Metapinga Bibi Chituseko, Hans Lisolo, hein, mon ami personnel Hans Lisolo, hein, humoriste. La duchesse et Apolline Koyi et puis Gianni Faye neto benga franco ba comédien. Mère Erabrine, pas tout balinga Dicaprio.
ya avec ce coin de le vrai mongwande kolo Weston ya moté mama Wivin Willy soba kolo zala balobi ndeka mayele Willy soba nakata lodi yake kuna merani loboko soba nde mutasilisa magamonyoso donc vraiment nakata famille ngai na le pont place na vanda na zana mama na moni Almani na zana pasteur Jimmy Anzai Nadege Kabuya Lukuku et Raphaël Lutonadio Raphaël Lutonadio Nzuzi et Marti Mungala et les Verichasa Richasa Zuri Banga Richasa les Verichasa et Malou donc vraiment il y a que ndako mama na se place aux allées tout ça kimia awa vraiment na pesi batoto balinga Dicaprio. Merci vraiment, comprenez que c'était bien. Dicaprio, un artiste comédien talentueux, la fierté venir à théâtre jusqu'aujourd'hui. Merci ingénieur junior pour lancer sa caméra, ingénieur junior. Oui, pourquoi on a bien 3 fois ingénieur junior. Merci aussi ingénieur Cédric parce que tous ainsi que mon boss sera fengé nous Congo pour mon chéri Fête Motenge depuis Liège, mi founé qui a belle babi de tous les temps de tous les jours prêt à l'argent l'appel. Papa, mes fournés qui a belle voix, avec Fox, mes fournés qui a belle voix. Merci aussi à Willy Mouchen, le véritable code mondial, homme social. Yazarana Moutunios, à Kouzanambo. Gabe Manesi, Balabi, Gabe Manesi. Il y a Willy Mouchen de Kodamboka. Vraiment. Gabe Manesi, et puis Babi, le Vecha Chombala, quand je dis, on va cancer Nini. Libération via ce qu'on a parlé. Vraiment. Kalameng était donc une. Gabe Manesi, tu as Vecha Chombala, Babi. Kolo Diama, Baye Bakaye. Asi diamant de pesa ve chachumbala kashudi diamant lo bebe ya chachumbala on a pris très bien. Merci vraiment. Dicaprio Masalanga il permet depuis Tunisie. Quant à moi Alvin et le Tumba la douce Deborah fera la douce ma complice vraiment. Merci vraiment Tozarazara Solara trop ma complice ma concert donc ya zalarana pour na conseil pour na motiver nga Deborah fera la douce. Quant à moi Alvin et le Tumba les cadets de la presse restez toujours branchés on se retrouve prochainement. Merci.